au foot à vélo voyageur na 4 pays libanda mais Robin au sang erreur ou etikala ka ko e ko importer la ko un plus un jour na ndinga mabe monsieur Robin mundibu na ba concerne tout na ba production tout place au kindi o tiaka kumba fa o imbaka banzemba kay bino tout ezala berete ezala ba bill ezala ba fave grâce ezala ba boza tellement belé ba Robin mundibu boza tellement ba déplique bino tout aux anam racine bino za werason bato ba te ngana za reconnu na za légende na moya lelo depuis que ngai banda lelo to na 20 légende o aboy avandi abeti masikini atikala oganga te nde bino ba chanteuse mobo bobimi ba mikolo yo donc bo ganga abeti tikala ko ganga te musala nde banda ko loba na place na ye. Merci Balanios tout à la grande découverte quand il est Sarabino moi na mkebeta kambunda bakolo pe babinaka merci na maman na nganda Dej Mulato merci na bana Luanda basa telme belé na mona Betty Mulato na mona Viena ngala na mona Viena ngala donc vous êtes telme belé donc on a misana mingi ko zala na bino na mona Dadi lekeleke Nzambe ya FTU na mona mo vieux Serge Malonda les banquiers. Donc vous avez tellement belé, vous avez tellement belé. La mutualité toujours entre Angola, na Congo Brazza, Angola, Kinshasa, Angola, Kenya, Angola. Donc vous avez tellement belé. La mutualité est partout dans le monde. C'est toujours quand on est le toujours. Quand on est Sarabino, ndaku oya marabatu, ndaku oya mapamboli, ndaku oya suluara frère ndaku oya pesa kabamaram toujours. Et ça on a bino na kombo ya Efrador. Le levement na zona posa na benga ba star nyonso tout ba tout vanda tout solo là parce que musique c'est nga ema plutôt que na ba dialogue ya tout que na ba dialogue tout que na ba dialogue na ninga mabeti na ninga vrai na benga Robin Mundibu vieux na nga par respect na sepela na yo na ningo c'est la musique na yo ya ka tout solo là papa na nga Félix Waze kwa mukwa bongo ka benga Nzemba Veillera tout sur la toujours na bengi na posa na yo tous les warriors vous poussent tout sur la toujours tous les Gaulois et Gauloises donc boya tout sur la toujours et bino pe ba chroniqueur o bosala musala malam na bengi bino te même na bengi ce que ba chroniqueur o ba mema ba message na nenga mabe o akota ba compte rando ba lingwa vivre toujours na ba succès ya batu na bengi ba pe ba tout sur la le musique ne biso ezaya ko mata to ezaya ko kita ba réponse ezapa na bino différence entre yangana bango ezara na raisonnement que Efrador ayaka ko finga te Efrador ayaka polémique ndinga mabete depuis na banda carrière na nganetini na zalelo na tikola finga mututé mbe na yeba ndenge mama botanga apprendre nga éducation ndenge éducation grand sœur na nga ndenge
apprendre l'éducation maman donc grand sœur nanga comme maman nanga Nadège Moulatou depuis quelque part n'enga apprendre l'éducation également BM n'enga apprendre l'éducation donc moi na oyo amaka mikolo atikola za jamais béni quand il ne sait bino boya tout sulula Robino Mundibu aux grands frères au sa musique na yo presque mututu abeti la comme beaucoup ba félicitations il est tellement belé mais nandengo sa musique no Robino Mundibu comme concert ndi na bingo ko ya tout vendre tout sulula na apeso ka concert aux grands frères oyo na ba critères ba musicien au répondre na tout premièrement tiebo on sait be fa o senga mo mobala sala mais na ba niveau o même na ndinga musique non ça ne va pas non pourquoi non ba to bona na bo na pesa ba critère Robino Mundibu tant ki maison mère abako influencer ba tout non surtout ba no bangai ko bi ma Robino Mundibu na maison mère mutumo ta ndime ke Robino Mundibu akusala o lelo aza Robino Mundibu mais lelo Mundibu a commencé la fierté en boka mais à ma père Robino Mundibu zani on a déjà artiste on a déjà reconnu oyebani na 4 pe libanda au futa ba violo voyageur na 4 pe libanda mais Robino on sala erreur oyo etikala ka ko e ko importer la ko un plus un jour ndinga mabe fali avie na oui mto négligé te pe mto aboya parce que oponi na yo nesinga efradon ba vie onga préférana za na bango pe ba vie onga na zala na bango ce que tout dinga na tango rap ve na papi mboma na tango mo grand frère Peter Chani na tango ba vie na ba Marcel ba vie ba za tellement belé on a kotanga mais ba vie ba za mena ko pour le vie mon ko za ni za mabete mais za te ke na sa personne tout non ki na za la style na et donc na no ba mam na tout ça non ils a fou na suyo Robino Mundibu na ba concert no tout na ba production no tout place au kindi o taka kumba fa o imbaka banzemba fali OK o imbaka banzemba fali donc place o ya mabe vraiment ils a la rien wana tozonga moi na ba erreur mususu o soki ke nzamba suni to lobelango na single o to bimisa o ya buzoba ndenga na ibi Robino Mundibu dans cette semaine aux hommes tournant qui ont obtenu déjà un nombre de vies belé mais malheureusement au peut tous avoir les aïeux on a GP bien le levement to fan le kambia Sankara d'écoute v réseaux sociaux mobimbe comme aïeux oui parce que au salam na yo mutako ignorant azate salam son le lobby misabatu belé style na yeza reconnu comme idole ya ba misusu école de Sankara école de qui OK donc aux amutu il faut garder ba personnalité na yo garder esprit na yo attaquer mwana wenge nous surtout obolika na ba politique na bino na internet qui panga te mais eux ça la pas ces alara que moni nzete so moni nzete ndingi za kawana po nzete telimela na ba racine na ba misisa na kay bino tout ezala berete ezala ba bil ezala ba femme grâce ezala boza tellement belé ba Robino Mundibu boza tellement ba déplique bino tout ozana racine bino za werason eza werason aza racine bino bamisusu baza kwa banzete bamisusu baza kwa bambuma bamisusu baza kwa bakasa bamisusu baza kwa bagraine mutu na mutata ara place ozala mais lelo et c'est la parce que mutu moko ya libanda a manqué werason alobila werason mabe atake yo sakara obima na image ya werason muta peso ba maram oza lelo Sankara lelo mon était reconnaître Sankara à travers werason natini to manqué ba respect natini to finga maintenant lobby tu as touché au santé impossible le réseaux sociaux et ko sabiso et sabiso na bere et ko sabiso le réseaux sociaux comme la tribunal parce que nous ta sel ma bene a na réseaux sociaux non
ngapi ana naza mettre JT pour na défendre bakaya batu mais naza awa pour na ko expliquer mutu nyonso to ba place na ye ezo singa entre relation yo na fallait pour pas mutape qui sont azate oui attaque bana banda attaque tout mutape sont azate mais le lieu aux la faux fallait azolo baté mais bawarion baloba na kumbo ya fallait le loba gaulois au côté guerre d'esprit au n'est-ce au côté même pas guerre d'esprit entre yo na Ferregola tout soit tu na ba gaulois entre soit tu na bawarion non au ko salangelo ko wana te na sabino ngala ya ko sala analyse o na ya ko finga te na ko baba frère OK na za rapena poste que na sala circe na kumbo ya batu po na zo babilo mobino entre ngana sakara to tika lo kutana te mais na même sala que to kutani OK entre ngana to tika lo kutana te to kutana te to na sali moko boto na fetar moko boto na nité to na raconte matanga mobino to tika lo kutana te mais na ba esprit na ndenge ya makambo musala to kutani dans la sauvegarde veut garder place na yo garder place na yo le tout le bilan PV mingi bato ba te ngana za reconnu na za légende na moya lelo depuis que me banda lelo to na 20 légende o aboy avandi ngande mutu na lobby depuis que me bandi depuis que me banda avant indépendance après indépendance tu ne tous à lelo tous na 20 légende anya ba le 20 légende na musu azati OK o baza ba légende na ba o ba kufa na ba o baza ba moy baza 20 o ya boy atindela nga message na lo bango pe a OK so le na na no tende bi ba vérité OK ya ba légende o ya mboka na biso parce que toi ya ba TVT toi ya teka pono ko loba to sepelisa ba fanatique to sepelisa ba o balanda biso non to ya rapporter le baka o eza vérité est-ce que lelo na musique lelo est-ce que bon raisonnera wenu bon raisonnera wenu bandi carrière na ye aso sa carrière na 2008 wenu est-ce que na moya lelo bon raisonnera Franco Luambo Makadi Kayane Utos et Souka en 1983. On a vu dans donc ba minimum na bango pe manakimia. Ba père na biso Taboulé Rochero. Nzamba ba yembi mongonga ba Angelou. Na 2020 dans 2013 place de carrière et Souka qui papa na papa Wemba. Tant que nous avons atteint les jeunes, atteint les grands chanteurs, les chanteurs, les colorumba. Ok, les colorumba. Papa Wemba, Kourou. Ve a sané la biso ya mingi. Atikala ko lobate, ba wendo batikala ko lobate, ba rochero batikala ko lobate. Ba papa Wemba batikala ko lobate. Ba vena biso ba madilu batikala ko ganga te madilu. Na ba 2007 place carrière ni Soukaka. Tout ce grand calé, ba pépé calé, ba grand calé. Bango ba lo barati. Ba ya josa jusqu'aujourd'hui. OK, ya josa jusqu'aujourd'hui. Ba vient la batika la ganga tene ba internet ni binu ganga ka. OK. Ba ya josa ti lelo batika la ganga tene. Abeti masikini. Abeti masikini atikala oganga tende bino ba chanteuse mobo bobimi ba mikolo yo donc bo ganga abeti tikala ko ganga te musala nde banda ko loba na place na ye o musala nde to senga musala vena nga quadra vena nga quadra sonya mbeli beta la likofi te vena la mega la beta na ka passe mais na beta nga na beta na songa mbeli na beta ya plastique siko ya na beta ce qu'on a ya plastique vieux na nga donc tilelo asala musala na a continue toujours à ko sala musala ce que bino ka lilo obimi
ou va nous ganga ngana danger ngana légende yobi ba légende King Tester est mené à t'as la biso ba stade de Martyr t'as fait ça plein na kati stade de Martyr le lobby no tout comment envier na stade de Martyr bo stade de Martyr ba est mené à basalango liboso batayambo n'yebite so na bosa mais batayambo mwana muke na bongo na ye na ba inspirato ozanga efrada bo mesana toujours na vérité tchala mwana mama na nga tchala mwana la reine de Moutouache chanteuse à Makas mais atika la ganga ta sala succès à Makas fin carrière ne souka qui na 2022 maman na nga beti fin carrière ne souka qui na 1994 place carrière ne souka qui Kofi azo continuer jusqu'au présent ba vieux na nga ba loko kanza tilelo loko kanza sala toujours ka musique mais à l'écart il y a tenu bien mourir na internet so ya kofinga na ka ba pulu na tenge no ba légende soko ki kombo na yo te se que zati pour ba débat musupe photo tikangwa ngala ba jamote ba chroniqueur wa vandi abalusa ba pulu te ba débat musupe photo tikangwa to ba ozana vrai non parce que musique et c'est un peu photo tali ça ba o bazo yana sima. Ok, bah on peut pas aller liboso soko sala bête to pe so makaso sala o pozo yana sima soko sala tete o tindo sala. Ok, tu es na maman na biso milia belle mère ou abimisa o apesa ngena planète bino moko boyebi ti lelo asala ka musala na ye donc a continuer toujours donc c'est que basse o ba mi pesa ba valeur basso ba mi pesa ba valeur moi o mi pesa valeur na ye asala la musique na ye na critique ba mi soutenir le bilaba o baza ba légende wana selon nga efrada o boyi o sali mokili noto contredinga ne loko na loba jusqu'à lelo mère na nga mela belle sala musala coup de chapeau maman continue toujours donc ma mère o eboni fo gouvernement congolais assez la bango maman lam toujours ba wera son kanena sa bino wera za racine bino bozaba nzete bozaba misisa bozaba nzete bozaba ba graine bozaba nini wera son jusqu'à lelo vena nga sala a pesa ba sous-sol ba tekino malewa ba madilu system nana ko boya madilu system oh point ba vieux oh ba sala ba fierté ba mboka oh tozu jibe piana tabatu musuba mona nesi na sa ma tricheté eza solo muta ko tradinga ne loko azate mamonga na loba bana Rwanda baebi la mutualité baebi mamonga na loba masa na nga jika depuis na grâce à bi mamonga na loba. OK, je sais ma vonga bi mamonga na loba aussi ba maman na biso maman na musala mala musala na ba ninga bonzambe ne musique to kabola na ba ninga bonzambe na ba ninga banini maman na nga Marie Musamu maman mais maman le omona lelo ba baby si musique ba fi ba eba so musique ya bonzambe te ba bisi maman la to maman ça dit que maman a beta concert clip na yo sa maman surtout elle la mata que femme maman bomba kanzo tu na yi mais lelo ba komo ko sabiso basa na nga to ba na kimia no bino a section ko sa bino boko sala ko ba Marie Musamba saka Marie Musamba aza légende en point Mansama tikala ko la sabiso makolo na été to mona libumu to mona nini te na bino le boko sabiso ba make up donc faut ba mono sel nzambe wote ba plate mo ba kabela ba $3000 ba nemo bwe na boa ba tabakuzu ba vérité na bino pe kala te no abimisa on atanga kombote na mtu na mutabi place azali ba obo fina ba via bana batu ba obo sala mabe ba obo mitana ba poison ba obo sala bwe ba vérité robima tuena nzambe na ngai ba place on siko makelele ekota pona nini atra fali pour na faire egola nani aza légende
Bagola bola muga, bawaya bola muga, moto et puis là, entre Fally Ipupa, na fait rigola, na naza légende. Faire rigola ali bosso ya Fally Ipupa, vrai ou faux? Faire rigola azali bosso ya Fally Ipupa, vrai ou faux? Wana question bino. Fally Ipupa landi faire rigola, vrai ou faux? Wana za question bino, wana bo répondre ngai. Toko mona mwana mukena marambu na ye. Lelo Mikolo, wana place kwa komba suka na atanga. Wana komba suka na atanga. Wana bakisa komba musuti. Wana komba suka na atanga. Ayoko kuta ba papa, ayoko kuta ba mama, ayoko kuta ba yaya, ayoko kuta kingani ko. Oh ngala salabwe, na liste ya 20 personnes au baza ba légende. Ba o baza na ba moyena ba o ba kufa. Milimo na bango pe mona ki me respect na ba we. Mais kale ke baza ba légende, photo to bossa na bango te. Bato ba bana masolo, bato ba pesa maramu na musique ya mboka na biso to bossa na bango te. Mais tsala ga mutu moko. Yeso na tangi ka ye esili. Bolongola te boba kisate. Soki na liste on a tie wana soki na kosi. Bosenga place au kosi. Soki pe na lobi ya solo bosenga ya solo. Mona yote ya suka. Na liara mbonga mukite. Wana suko place on a que chité parce que te pesa ngonga place on a que chité ya ngwana. Odi place on a que chité ya ngwana. Et pesa panique te na internet. Bino watoto bo mesana ko partager na ndimi na ko ta rancune entre bino menalo baka vérité. Na ndimi bo vendre la ngaba analyse non senga ba réalisateur azama clair place o etreleka mutu moko. Etreleka mutu moko o asukisi o za clôture na ye. Wana za ma clôture na ye. Ingénieur Gilit Mr électrique. Mutatika bango na posa. Ha. Boyoka bolemba. Vérité zara vérité. Le clan wenge. Etika mutu mako na watanga mais na monde déjà il va nous passer d'aba alerte bo bangate ngana bino vérité. Chaque samedi bo bono misana ba vérité donc chaque samedi bo bono vivre bilenge musique. Parce que toi ya kolobela ba vérité aussi na photo lobela ngou. La vérité aussi à la vérité, nous avons la vérité aux alatés. Viens à Gilles de Mabiala, depuis la loi de vieux, moi n'angola tango, Gilles de Mabiala, moi n'angola tango. Donc, nous avons la maramba aux alatés. Maman n'a pas fracine betou, aigle jeune, moi ça pembe, maison d'habillement à Katia, lemba wana mutazola tsaba maman mutazola tsaba jeune, fracine betou, donc mère de mère, maman sociale, donc. Mutakolongola za te nani ngo style mtosuka na tanga na profiter na tika ba dédicace pour na pesa na ngade ba ya suka na mandes babu mangai ba na mandes ko ba vandi la ba sela ba analyse mabe parmi les 20 les jeunes na tanga nyo surtout etika lika mutu moko na tanga c'est Inos bruit les jeunes leaders moi na muke. Les gens leaders innocents de Moutayako sous cette liste il y a 20 légendes na minute oyo na moya lelo Fabrice azalaki wapi nani azalaki wapi bato baganga na ba internet na bato baganga ba internet mina longol ba vena ngaba na longol te ba vena ngaba nani na wanga te ba vena ngaba redia miss bango pe baza ba légende na longoli bango te. Na longoli ba Marie Paul te. Na longoli ba obo yebi wana te mangana lo baba oyo bazo ganga na internet o sele pour aider à misa ko ba lobete musique depuis tonga ti tonga lobi ko na musique ebetema. Donc ana répéto mo ka yebele Vanessa Makambo. Gez Maweti. Place on a le ba vérité que Inos bi aza légende. Robino Mundibu. Place on a le ba vérité Inos bi aza légende.
pour ngana bino lelo poto suki saka bongo ba kimia ezala na banda kuna bino bope mana kimia ozana posa ko répondre nga numéro na nga nguyu plus 243 82 95 77 16 na répéter encore ce que nous faisons na TikTok bino ba to ba message na TikTok ya ko finga Ephraim Lokuli obetsa ta soit Ephraim de Rubimela yunga mwana mboka 100% na vérité na kati internet mwana mkabeta kambunda bakolo babina kamuta boya polémique mema vérité oya ko boya nga aya ko contredire nga abupia ngana bino tokutani mbalasima bakimya na banda kuna bino pas de panique pas de kofingala pas de kosala mabe biso tuba na mboka biso toto servir nation biso tumboka na procès na biso e kozala makasi soki to simami na bamoka to kunda ba ivoirien to kunda ba camerounais to kunda ba kenyan to kunda ba nigeria biso kongo to zongila place na biso to zala kiliboso bande ko nanga ba chroniqueur passe pe ya mibali to zala na ba vérité bande ko nanga ba journaliste aussi to zala na vérité yango ndeko sunga mboka ngana bino tata nzambe azali moto ma otako kufa bye.